toko sola bino pe masusu pe oyo etali mboka pe démocratique du Congo mai mingi ekozala ya lisolo toyaki nango pe po tokabana bino na pokwa ya lelo po totala pe ndenge nini ya kotalelaka makambo masusu po eza na ba situation mingi oyo bato bazali kolobela oyo esengeli penza koyeba ndenge nini ya kotalela makambo yango na situation toza nango na mboka République démocratique du Congo. Bato bazomona sikoyo toza na période électorale yango tokoyebisa bino déjà ete dépôt ya candidature oyo ya député provinciaux et salemi prolongé na 48 heures prolongé les sous na 48 heures donc ce qui na talimana moko lelo ndeza moko suka pour la baye bazwa ki jeton dimanche pour na ba kendo kotsa désordre eza de tous les côtés à la parti politique organisation président makasi et sego sa emate to lobaki na bino makambo pe na ba détail na ndeko Jules Bavon Mwamba oyo ya parti opposition kuna na République démocratique du Congo ANCL ya plateforme ya CR na UDPS na valier to lobaki na bozindo nango ndenge ba se prépare qui bien te et sali pe faible participation ya batu donc ba dépôt ya candidature est faible bon dans ba pesi ba chiffre soukate kasi jusque là pendant moi na faible et puis pour ba condition batu ba kokisa za qui peut faciliter yango bezaki raison ba avancer qui na seni au prolonger mais to ça ne peut pas contentieux oyo ya ba élection ceux qui candidat ba CP na makambo te ba mu makambo ke mabe ndenge ba portaka plainte pour na okene ko sa makambo kuna na cour d'appel ceux qui cour constitutionnel ceux qui cour d'appel kuna bango ba ndenge bazali wana donc ba contentieux électoraux na cour d'appel kuna et fonctionnaka d'après ba territoire d'après ba province ndenge ezali ndenge pe bango ba fonctionnaka kasi sabido ye nanga na bato akabila msunyo suna mo kabila batikali ko bungisa te cour d'appel po ekokana na ndenge sikoyo réalité territoriale so itol bandingo na ba province ezali donc na configuration oyo ya sika ba province boye bien que basi basala loi ici kata ba province biteni bon to ipe poni basaki mbangu te parce que ba basi saki makambo na bango ba ko sala ngo na tante il fallait batikela batu mususu ba sala ngo madame sikoyo réalité ekweya oite ba contentieux électoraux wana ba ko traiter en kaka na ba cour d'appel o eza sikoyo donc il faut fonctionner kaka na ndenge ya ancienne configuration ya ba province bon bozomo nezola que ça que ba se préparer na ba mabe pour na sa élection donc attention na bango oyo ya ko préparer l'élection makasi o ndenge ba saleli et ezaki na kaka pona ba enrôlement pona enrôlement il y a des électeurs sans empreinte digitale pour ba frauder pour wana ba électeur wana ba empreinte digitale te ba msuna empreinte ndenge pour même passeport na bango so ba biométrique semi biométrique ndenge ba msubo zo bango ba empreinte ba msubo zo ba empreinte bolo ba ki ba passeport ne soit neza valable et pourtant bo sala au même moment et ça la ki ndenge nini bo bimsa ba passeport msusu oyo ko enregistrer ba empreinte digitale ba tuté donc pour comprendre la petit binomo exemple wana
ndenge nini siko parce que bacarte wana bazopesa bacarte d'électeur et ce soit place ya bacarte d'identité qu'on a République démocratique du Congo. Comment peut-il se faire que baloba il faut empreinte digitale pour passer la carte d'électeur et paraître dans nombre moi monene ya bato yo baza na baza enrôlé sans que bazo ba empreinte digitale et nanga zoloba élection ça maka ndingo bakolongola bato wana te za nombre moko ya monene que voilà donc attention à bango ya ko préparer l'élection ezaki mingi pour préparer des fraudes ezaki te pour préparer l'élection moko apaisé ou ingé salima na ndenge bon on a peut toka pe ko s'attendre na bango pété pour baza bato pe balingi élection te pour éviter l'élection eza pour elongola bango na place wana constitution c'est limité ba mandat na bango nde bomoni te siko bazo ça eloko te pe pour la machine à voler donc pour la machine à voler donc machine oyo bati ba voter nango pour baiba nde ba voya bato solo ba pesa yango na kabila na bato na ye na ba kabiliste toloba po baibi yango te soki vote boye honnête bato bako voter bango te soko moni mutazo préparer fraude na échelle ya monene boye donc ami yebi moko ki azana bato te oyo bako voter et ben voilà quelques makambo tokoki kota sabino mibale oyo oyo bango bako telemela nanga zoloba élection ko sala na machine à voter soki te na décembre wa élection ko sala te bon na ta ese ba tumingo to zaki na bango ke zaki ba je na bango koboya ko kanga na machine wana ti tango ekoma temps comme muke po ba organiser élection ba ya kondima ba loko esali boye siko pona ko sa ba bulletin ko sa iko abso temps et ça soit néoté peut comme l'année prochaine mais biso to ko bakaka avec ou sans l'élection et salama sans Kabila parce que Aza déjà expiré bah ce qui va faire ici l'élection té année EP et ça paye à souka pour na bango parce que bato ba sali bango moi bozo pesa confiance bato bazo mériter confiance te que bako sali sa élection o bazo nga osaisa te tozo ke na mikolo ezo ya eza ba jour moko bon to kwa ba jour décisif ebele na Congo pour ba situation ya bakabila o kasi likamnyo sezaka na suka mbule kokipe o bando beta boye kimbule selo kwa banjo kitabo kanti ya mbula ngo esili boye o beti susu makasi mba moko pe boka kaka ndenge bano beta makasi wana boye ka pe mba moko pa ekati na ngope nzoka ndenge sopana ki makasi wana sopana ki bele sopana ki pe nyonso esili pe donc eza pono yesa bino kimbule beta ka pe silaka yango wana mikolo ezoya eza mikolo moko sona bi eza pe décisif na ndenge na mususu po le 25 juillet wa ezo banda dépôt ya ba candidature ce qui continue ndenge za bo d'après calendrier enanga ba kotia sikoyo ba kofungula siko ba bureau pona ba recevoir ba candidature ya bato balingi bazala ba koma ba député nationaux et puis na ya présidence de la République et bien yango eza makam bon tokoyesa bino te ba menace nyonso ezo eza likolo ya Kabila po amekate toyebi yango ba like na biso ba prêtre na biso bango balobi awa kala te bazobanda baaction epe babi faut pas te sino te ekozala bakoparalyse mboka bon bapression ezota même à l'étranger biso tokolobela yango mingi te po tozo tala ndenge bazokende sikoyo contre mur ba soki baozana bulldozer bakitisa mur soki bakotobola wana eza façon kokima ndenge eza sute mpona
bas espace ya ko continue d'évoluer mais eza po ba luka kima soki simba bango te tokosola ngo comme ce soit kala mingi te nde na cadre ya masolo oyo tolingaki mpe to partage na bino na ndenge basituation ngo ezoleka siku na mboka République démocratique du Congo ndenge toti kolobela likambo oyo basituation ya baélection ndenge ezali kokende mpo totala nano ntina na yango mpe likambo ya élection ezali nini ndenge nango nini liboso nanu to solango wana to yoka nanu topema nano moke na loyembo oyo mpo moto mpe soki asisi ya makambo surtout yo président manda esili ozali su na droit ya kozala président te esengeli odégage okende. Il appartient à tout chef d'État d'intérioriser l'alternance comme vertu démocratique, car il est louable de quitter le pouvoir dans la dignité. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps l'heure à sonner. Toujours comme un programme de Radio Lisanga. Tolobaki boye toko lobela likambo oyo etali l'élection na ndenge oyo pe toyokaki na bandeko misusu oyo balobelaki yango nde tomonaki eza malamu toya kokabola yango awa na biso nyonso mpona koyeba ndenge nini bato bakoki kotalela makambo mpe kosalela makambo. Likambo tokolobela na ndenge nini tokolobela yango ezali na cadre ya expression populaire pona ndeko oyo salaki oyo apesaki liloba na ye oyo esalisi bato bareaction bato baanalyse mpe na ndenge na bango eza ndenge ye alobaki ete baélection ezali seul et unique moyen ya expression populaire. Il y a ba élection ezali seul et unique moyen ya expression populaire. Nde tolingi totala to partager pe o batmusu bamonaki na obiso pe ndenge tokomonela yango po mbema bato na libungi te. Toyebi ete bato mingi baza kotala baélection baza komona baélection na kati ya bastructure oyo ezosoutenir yango po na République démocratique du Congo toza nango na constitution institution eza wana ezosoutenir yango te ezorespecte yango te. Tokoki omituna soki baélection ezali seul et unique moyen d'expression populaire dans ce sens-là. Tozo lobabuye na ndenge ndeko wana lobeli ndenge pe bato susu pe bakoki omonela yango bazomona élection lokola bato bakokende en masse pona ba exprimer choix na bango. Voilà yango pe likambo tolingai toloba élection eza nini po liboso ya kotala soki ekoki kozala ndenge wana ete ezala
seule voie pas unique pour une expression populaire. Élection anonyme. Pour élection, il choix oyo bako exprimer na intermédiaire il y a vote. Hein? Donc élection eza maponami wana ezo salama ya batu population exprimer choix na ye na vote aponi expression na ye yango wana sala yango na vote na poni moto songolo pona ata elangai makambo na ngai. Ebongo eoko za populaire bako définir yango ndenge nini na monoko en français élection totali pe ya ba dictionnaire ata bato batai na la rousse bakomona définition wana otikoloba. Donc oyo pe ya populaire ezali qui est relatif au peuple en tant que milieu social. Un quartier populaire qui est propre au peuple, en usage dans le peuple. Nous avons regardé Babi, bon sens populaire. Voilà beaucoup de dans la rousse, beaucoup de monde. Et puis, sous qui émane du peuple. Donc, quoi, gouvernement populaire. Mais on a penzo ebimi na peuple, ezate yo bat pamiti bango moko, bakom bango moko mi bamba ke baza na soutien à peuple, ba ke eza gouvernement populaire. Non. Donc bozomona ke na populaire peuple aza central. Ezali pe oyo aza na faveur et la population, hein, qui a la faveur de la population, du plus grand nombre. Ce n'est pas le bien exemple, c'est un professeur très populaire dans sa classe. Hein. Donc, dans un nombre P, azali na la faveur et la population. Ce qui sikoyo totali na élection, ce qui be élection est salemi, eza libre pour na moto akende ko voter, na akokende pe ko kende te. Non, ce qui taux à participation est très faible, alors on peut se demander ce qui vote ou n'est pas populaire. Pour n'attendre un grand nombre de la population va s'exprimer pour éviter ce que l'élection européenne expression n'est pas populaire. Tokolo la kaka Belgique exemple pour Belgique bango kuna vote est obligatoire. Hein, eza volonté à moutouté, eza liberté, mais c'est obligatoire. Ce que vous votez, bah faut amende. Amende on peut zambo mingo batu babanga ok kaka aki a voté. Donc moi peut to parler na que to ba que na Belgique élection eza populaire, vote eza populaire ezate parce que eza obligation, eza droit. Hein, eza kaka droit to loba mais c'est eza obligation. Donc wana on peut se demander, hein, ce qui batubake belé bake to bake ba vote est populaire non. Donc il y a une autre exception tout tient au paiement. Ezali pe na aspect mususu wana oyo pour ce tout eka élection eza pe na référendum. Parce que référendum eza procédé de démocratie semi-directe, permanent, aux citoyens de manifester eux-mêmes un choix politique.
wana eza pe na Larousse na tangeli bino. Donc bomoni référendum eza pe ndenge moko, donc peuple akei moko a exprimé choix politique na likambo moko boya bino, a manifesté choix politique na bingana poni oui to non, pour to contre likambo wana, plan wana, mesure wana, décision wana ya gouvernement, loi wana. Donc voilà, eza pe voix pe expression ya choix ya peuple. Bien que ezali neti na Pays-Bas ba sorti ya référendum ezembale, ezaka na référendum oyo ezaka décisif na oyo ezanango consultatif. Hein? Donc na référendum décisif ezali oyo peuple azozwa décision. Ce qui peuple a poni, oye a poni na majorité na référendum wana, yango nde pe ekosalema. Wana bai politiko mingi babanga kango, ata na Pays-Bas, babanga kosalisa ngo ndenge wana, po bazo banga bamonete pouvoir na bango kima, eke na kolo pouvoir, po akoki kopona eloko yo, bango bai na politiko benga basa mususu. Nde balinga kosalisa mingi référendum consultatif, pona ko consulter peuple kotuna ye ya amoni ndenge nini. Siko soki peuple alobi ndenge amoni, siko bai politiko bakoki kolanda yango to pe kolanda yango te. Bakoki pe koloba soki boye ba luka na ba sondage ba pourquoi peuple a sepeli na eloko bango bangi basala te, po ba bon bazo modifier koto bazo sa mwa boye po basala yango kaka. Nde référendum wana consultatif pe wana Pays-Bas babomi yango. C'est babomia, donc ba signer arrêt de mort na on a le bandenge wana, parce que déjà ba c'est pas comme koluka elongwa. Bon, na deuxième chambre connaissez les cas qui siko ekomi na première chambre fallait ba voter, ba ote ko voter yango pe kaka mikomi balo mileki kuna na 40 voix pour ba 4 référendum contre 35 contre, bien que bomoni 40-35 kasi bon. Likambo na vote ezalaka ndenge wana, oyo aleki na nombre a gagné. Nde Sénat sikoyo ye pe a signé kokundama ya référendum consultatif awa. Bon, tokota bozindo te ya koloba ndenge nini baye kolongola ngo, bakoma ekoloba ezokute cher, ezozwa temps mingi, ba epe ezo déranger bango de epsaki bino liboso. Natango déjà pe batuni sous peuple, même sur les consultatifs, peuple a le contraire, oya bango bangi basala, mais bazu basali suka ndenge wana bozo mona ke ezo eko alimenter kaka distance oyo na politique na peuple. Mais yango ekotaki ndenge nini ezaki juste pour na epousa politique na peuple, mais soki ezo simba te, c'est que ba souhait oyo politique azanango na oyo peuple azanango ils ont se marié. Alors il fallait que tala et l'on ils ont ça ndengwana ben intérêt au batu bazana politique bazo poursuivre. Ils ont se correspondre tena où il y a peuple na besoin, il y a peuple il y a moment wana sengé ki kotala so gezate ba multinational nde batu bazali ko déterminer na ba lobbying na bango nde zo sa ndenge wana sengé ki nde ba sala nde étude moko ya fond pona koluka kozongisa politique na peuple ba poussa pembeni kasi oyo ezali sous ko diminuer ba degré ya démocratie na mboka Pays-Bas wa okutu ba mboka msukutu po déjà démocratie ezaka indirect ezaka démocratie directe te po peuple azo pona batu oyo bakolobela kaye papa zo kaye ba décision mais ça y était na moment na sumutu azali ko sa makam. Alors référendum on ezaki lo moko ya plus oyo banaye komema et banaye ko sa fierté awa qu'il y a un peu plus de démocratie si on attend ekufi mawa mingi. Et bon sikoyo na likam sikoyo ya populaire hein ce qui élection ezala seul et unique moyen
ya expression populaire. Na ndenge naza obeta lisolo be nazo kende na banza mingi si bokomi kufungwama pe baso basi bafungwami deja pona ba comprendre siko sens nini oyo toki kokende na likambo oyo so toki koloba nini. Pour ceux qui totali siko exemple na République démocratique du Congo toboite bamboka msupe kwa ba France so bazo sala élection présidentielle les aga 2 tours na Congo pe sala makipe boso 2 tours après ba changer comme tour moko. Ceux qui tongi to zongo expression populaire to tiki dans le sens oyo ya to ya participation. Ceux qui batu ba participer ebele to ndenge nini kasi na tango oyo eza tour moko et que président a voté na moins de 50%. Lokola yende à l'équipe ana nyoso tout ata azaki na 31%. Lokola biso pe kuna ba candidat bazaka bebo et cause même possible président bimana na 26%. Ba ana msusu ba kaboli ba pourcentage moi mike ndengona. Donc abimine ka président de la République. Mais est-ce que président de la République a commis président na expression populaire? Tokyo Mituna. Ceux qui battent bakende participer belé. Tolobi que voilà, les qui expression populaire parce que battu bakende ke belé. Mais ceux qui sont au totali ba voix oyo et perdre. To rassembler en gros. Par rapport à ceux qui 26%, ceux qui 32% wana. Bozo mona ke majorité ezali ba oyo ba poni président wana te. Bien que ba sepela ki na bato ako kesene kasi ba sepela ki te na oyo a komi président. Donc ce type-là ne sera jamais un président de la majorité. Aza président ya minorité parce que majorité et poni yeti. Peu importe ce qui va poni nani va poni batu ya kesena. Bon, batona ba komi na bango ba président te kasi oyo a komi président a zali na soutien ya majorité ya électorat te. Bato ba kendeki ko voter, majorité ba voter yeti. Donc, qui président na ye Tokolobanine, eza expression populaire. Pour déjà na populaire, boyebike il y a sa popularité. Na tanga sa popularité. Pour ndenge na epsa bino na la rue so eko tokendo la populaire et le binini et le bipé susuke qui s'adresse au peuple, au public le plus nombreux, qui est conforme au goût de la population la moins cultivée. Donc, bozomona, ce qui est total est sous-sawa, balobi qui a la faveur de la population du plus grand nombre. N'enge na pesa exemple à Pesiawa, na la Roussipé, un professeur très populaire dans sa classe. Si que le président wana, aza populaire te pour abimi na minorité. Bon, qui koloba populaire parmi ba candidat misusu pour yemoko ba voter ye na batu mingi par rapport ya bana misusu à part ceux qui to pandi bango moko. Mais par rapport ya peuple, parce que tous autres lango par rapport ya peuple pour na koloba keza populaire, ce n'est pas par rapport ya individu. Donc par rapport ya peuple a poni masal président wana te. Donc peu importe ce qu'a poni banane, mais a poni yete. Majorité ba poni yete, ba poni Kabila te na 2011. Ba poni yete. Donc a koki jamais cause à président la majorité. Na système oyo ya tour moko ndenge za wana, il faut président wana candidat na za makasi abeta plus de 50%. Na tour moko wana pour balba que voilà
Même il y a 2 tours, hein, ils ont rappelé d'Engwana. Hein. Ceux qui candidats moko a bêti plus de 50%, bon, deuxième tour, bah ça on suppose pour à ça majorité plus l'écolo. Et c'est lui. Hein? Parce qu'il face à la majorité à la voix. C'est ça. Philosophie est derrière Yangwana. À ça la majorité à la voix. Pour tout benga ta expression populaire. Na sens wana. Hein? Ce qui tolingi to se limité ka wana. Mais bozo mona que koloba que ezali la seule et l'unique voix et expression populaire et koki simbate na élection. Et koki simbate. Et koki kozala la seule et unique voix te. Mais tokoki koloba ke élection ezali l'une de voix pour na expression populaire. Naban sikoyo to moni sikoyo place au tokoki kotia ba élection par rapport à expression populaire. Donc élection ezali l'une de voix il y a expression populaire parce que eza toujours expression populaire pété mais c'est l'une de voix ce qui bateau va utiliser voix na élection pour na peuple a ça la expression na populaire hein tango wana na moment wana ni expliquer ki bino ekoki ko sala été ezala populaire mutu wana va voter azala populaire voilà tolobi que voilà ezala ki élection ezala ki à caractère populaire. Au moment où ba banga ba populiste na élection même na mikimia poto so ba mono na popularité mingi za ba fan ba zolinga peuple lingio ba banga ka batandengo na pour ça na ba élection pour ba ebi déjà que ba ko voter na batu mingi a ko gagner to mona ki na papete Tshisekedi wa Mulumba to mona ki même na wana 2011 to mona ki na Jean-Pierre Pemba na 2006 to zo mona ngo sikoyo na Félix Tshisekedi ba ndenge to komona bato ya Kabila bango kutu basala akutu ba rencontre politique boy publique te hein o siko mona tango na siko ezo exake baza populaire te hein? Même yemo Kabila ba rencontre publique ndenge Mobutu abandeki ko sala ngo wana bon tika na tanga ta Mobutu même soki ba régime ngo ezaki moi nini mais popularité ezo kipete ezo sala pour y penanta on ne peut voter zaki nango hein bon abandeki ko sala ngo ezala expression populaire na ndenge candidat mususu azati à Paris hein? Donc ils arrivent à stratégie à relaxer que voilà hein ils ont vote mot populaire nem tezo bimisae pour batu bakoto ba monete bon balingie na peuple na oyo ka ba résultat azopesa à peu près 100%. Oti lelo ba job am sun Afrique on a ba nationalité bazo sala pe avant élection ba Rwanda ba Burundi ba wapi wana bazo pesa pe pourcentage moko pe ya bandenge wana vraiment ba nostalgie bango fo baza na ba nostalgie atango ya ba kuku ngbendu wana nde ezo kanga bango. Bon tomoni sikoyo na tango tolobi ete élection ezali l'une de voix pour une expression populaire. Donc c'est que ba voix mususu pe ezali. Eh oui, ba voix mususu pe ezali. Hein ndenge na tango ki référendum wana référendum ezapé s'occuper batu ba s'exprimer massalement bimi pe voix expression populaire tozali pe na ba manifestation oyo penza elaksaka que hein ezali outil ya expression populaire eza vraiment tango peuple yemoko passé vote temps peso salama wana eza en cachette hein c'est tout monde ba machine à voler ou tout ça ba koyi ba peuple ba voix na ye na ba machine wana ba pesa on mutu mususu et ba le que voilà ezali expression populaire. Mais bon, qu'est-ce qui prouve parce que expression populaire faut tout monde ango, faut tout vivre ango. Eze loko ba robete la oli soloti. Yango wana ba démonstration, ba manifestation, même pétition hein,
pétition eza pe voix hein, il y a expression populaire parce que pétition eza peuple emo mutu azo signer yango pona likambo moko boyi to alingi esalema to alingi esalema te kasi nde yango bomonaka batalaka banombre ba signature oyo bato bakokokisa parce que elobi te ke po eza populaire il faut peuple nyonso tout asala likambo na mutu nyonso tout aparticipe non eza na niveau moko boyo bakoconsidere ke oui lokola bato autant s'exprimer na likambo oyo c'est que tozwango sérieux ezali na majorité ya population bazomonela boye ekoki mpe kozala boye donc eza lokola nde alobaki na pétition ezomona malamu ke bato basigné yango directement oyo ozomona bato bazotia bakombo na bango il arrive même batia mpe na baadresse donc bozomona ou batie place oyo bafandaka lieu bafandaka ville oyo bafandi donc eza mpe voix ya expression populaire wana kutu ekoki kutu kobeta makasi ekoki kutu kobeta makasi parce que soki ezosalama na likambo moko boye sikoyo ekoki kozwa bavoix ya bato confondu oyo ezokipe te oyo eza na parti nini parti soki ya pouvoir parti soki ya opposition soki ya bato basambelaka soki nani soki oyo basambela soki wana mosusu soki nini te me baza kotala likambo oyo ezoconcerne bango nyonso tu nde bozomona kutu na ntango wana na likambo wana boki omona nde yango boni babanga so babangaka biloko ka bareferendum so mpe babangaka biloko lokola banini bamanifestation eza mpona ndenge wana mpo constitution toza nango na république démocratique du Congo ekoti na référendum wana siko bokoloba ezalaki expression populaire ya volonté ya peuple ke tolingi constitution ekota epe balobi 2 fois esili quel individu akoka kotelema lelo sans popularité aya kolobe te non il faut 3e mandat il faut koimposer yango epa banani okoimposer yango epai ya banani alors peuple asalaki expression donc wana ezalaki expression populaire oyo esalemaki oyo ezalaki respecté ekotaki ndenge ekotaki wana epe il faut eza respecté na cadre wana bakoki kotia yango contre volonté individu to ya groupe ya baindividu moko boye te lokola bato ya maboma ndenge bazalaka so baza na liboma na bango bamwaka lokola bango nde bayi malamu neti moto moko ya liboma kuna ya CNPP nde bayebisaka biso bato bazwa kotala bango na porte ya clôture ndenge baza na kati bazotala bango na mawa ye pa ayaki atelemi wana na kati ya clôture ya CNPP azotala bango ndenge baza na libanda wana basu bazoleka batelemi bakei bamosusu batelemi atango molai atali te epesi bango nazokela bino mawa bamosusu aza bato nde mpo na nini bipo nde bakangeli bino moyen boya kote biso zabe eza te finalement donc ya azomona lokola bango baza libanda wana bakangeli bango moyen baya place bango baza eza te nzoka bango nde bato bakangeli bango mpo bango nde baa na clôture etendu ya moke moyen babima bakende na place oyo ya liberté bato baza ebele bakende eza te yango phénomène oyo tozovivre sikoyo na république démocratique du Congo Kabila na bato na ye bato ya maboma baza na CNPP kuna sikoyo bango na bango bazomona baza bien baza ndenge moko bakokani sikoyo bazomona babiso toza libanda ndenge tozoloba makambo keke sikoyo bazomona neti te donc expression populaire esalemaki na référendum constitution eza ndenge wana ekoki kobongwana te na buzoba ndenge wana manifestation démonstration ndenge nalobi wana oyo boyokaka oyo babengaka révolution voilà babiloko toki oloba expression populaire parce que révolution soki esalami ezalaka toujours expression populaire po soki epesi expression populaire te révolution esimbaka te même soki esalami ya révolution oyo babengaka interne oyo ya douceur oyo constitutionnelle oyo parlementaire révolution parlementaire oyo soki majorité na parlement ba changer eloko moko ya makasi oyo ya monene na mboka wana oyo
efandaki na ba pouvoir oya force, hein, ba réforme politique, hein, monsieur ça rappelle ba révolution en douceur, mais il faut pas poser la majorité pour la réforme politique ou en salima pour les la voter les cas et bon on a pas que majorité ou en parlement na sénat ou et ça ici ba réforme wana, hein, dans révolution moko il y a douceur bazala qui peut soutenu na vote moko pe salemaki ou élection wana pezaki populaire bon était bato ba participer qui faisala ezaki belé parce que ba exprima qui mécontentement na on a likamoko boyo ke ba vota ki bato ba ke bato na so ba koti ba ko kende comme ma changement dans le peuple alingi. Donc révolution oyo esalemaka penza ya balabala au peuple a telemi pa ye moko azima kamna maboko ezaka populaire ce qui essaie comme révolution eza révolution pour sans que la populaire et comme révolution te et cause la coup d'état tout et cause la guerre le quoi Laurent Désiré Kabila ça qui n'a battu contre Mobutu c'est Bendwa Zabanga na tango wana deuxième république. Soulèvement populaire wana kutu eza on a tient d'expliquer bino pour ki bino moko soulèvement yango eza populaire donc c'est que soulèvement mususu pe ezalaka ou ezaka populaire te alors wana ezali expression eza voix expression populaire te parce que soulèvement on fait ça populaire donc eza un peuple et mon aime toi c'est soulevé, hein, pour un changement moko boye salema. Alors ezali voix expression populaire on a connu des films moi écoute na le banmi ils étaient passés en moko eza komi loba eza nini eza soulèvement populaire, hein, on va bakanga ngoti tout le monde a qui yango ba makambo salami bon la révolution française que tu ya kala tali côté sa république et fanda bon tout total ça en Égypte tout le monde a qui ne ba pouvoir échanger qui total na Burkina Faso soulèvement populaire et ça makikuna tout le monde a une ça qui régime ngaki s'est posé continuer ka ko fanda wana pour mon force o ezawana so balobi populaire au moni babangaka yango no moni manipulation ya peuple na politique batu babangaka yango pour ceux qui mutu abandi ko manipuler peuple et que peuple a une naïveté moko boye na moment wana mutu wana bandi ko gagner popularité ko mata na popularité et ka komi très populaire, hein, na manipulation batu bakoma ko bangaye pour ceux qui ba puni massalement, hein, donc élection salami que ebimi populaire mutu wana ozana pouvoir ya makasi mingi oyo akoki ko sa makambo ekozala mabe pona mboka wana eza mingi na tango ba système ekote na stabilité nete eza na bamboka oyo tozali awa ba extrême droite, hein, soki baye na populisme bakoki o makambo na ndenge mais na bamboka na biso eza bongo te pona bamboka na biso mutu azo gagner ampleur na popularité ezali mutu oyo azali ko traduire volonté à peuple ndenge peuple alingi parce que nan to fansi makambo te to fansi no ba stabilité te donc eza ndenge mon côté, hein, ya ko tela ba makambo yango wana yango wana esengaki nde na bailelo to solango ndenge ya ko tela yango po to mona pe ndenge nini to ki osela yango siko na banza nde to soli boye to yebi, hein, to yebi ke ba moyen eza mingi pona ko changer makambo kita peuple moko aza makambo na commande wana ngai wabino yesu kitenge na pesi bino botondi sika bojwami radio lisanga na fondation lisanga point de soutien congolais to sungaka bae ya République démocratique du Congo pe pays ndinga na kati ya Pays-Bas na lisungi nyoso bazango besoin ba trouver biso pe bae na mboka République démocratique du Congo na ndenge pe to sungaka wana na ba partenaire na biso misusu ya ba organisation misusu na Pays-Bas
pele kuna mboka République démocratique du Congo. Balingi ba mingi batala na site na biso www.lisanga.nl pour mon information na contact pour moi ndeni boko ko twa contact na biso. Ngai na pesi bino mbote pe weekend malamu to kutana poso oyo ekoya. Bye bye. Kofinga pete yo moko kene kina urne ko vote pa élection ekati makambo nzambe nini nasali bato nzela nyonso kofinga ngai balobi nazali corrompu nalei mongo ya nani yo moko kende kina urne ba élection ekati makambo deja mababa boko bamba ya nini osinanga na prison na kende kokabona mawana